ça les lots. Pourquoi il y a biso et au déranger non. Les années bas jeunes ndé ba na moi vitesse na ba mo ba ga téléphone na sala boy na zonga nga sali seta kota Bill Clinton. Na umeli na patience mukolo te na lunga mukolo te na sala boy na zonga sabu mabeza la trop boula mo peza la. Zo comprendre. Donc maîtrise que to loba trop to continue sous koloba parce que la question venait à belé mais toi on a besoin to souffler un peu la musique parce que Makamba tu as vraiment deux œuvres au peno beti banakin yo binisa mena banakin to yebi vraiment je pense que le œuvre peut parler à ma place dans mes nicho. Mayakamba, je pense qu'il faut comprendre cette professionnalité. Donc, c'est rien à n'enga musala. Mayakamba, yo kono guitare wa bien na mon ton on n'enga guitare. Ngai na ekola guitare et pas batebele. Na zo vraiment tant o na professeur Sancho, na travaillé na professeur Jean-René Balekita, muto o forma ba Sindi, na ba Meje, na ba Chimène. Vewana na travaillé na ye donc na zo pena temps ko fan na mingi place na ngina reprendre guitare vraiment place na ye bande ba betara do majeur 7 mutalaksanga ba diatonique ba biloko wana nyonso mutalaksanga ngo Jean-René Balekita donc c'est un vieux à moi donc je salue là où tu es mon vieux à côté des États-Unis donc vient en Jean-René Balekita à travailler sans vraiment à sans discipline et au moins na discipline tilelo on a autant la discipline la musique église na yango na musique wa to benga profane c'est ça mais ko beta personnellement to yebi ba soliste belé baleki na musique na biso on a vu ba vieux le roi ba flamme kapaya ba Olivier Chimanga po tanga ba kombo na bango wana si faut na musique na biso ya lelo bien la musique na biso classé au moins 5 listes au pena que man kamba bi que non o mbiaka te o pena o bosser bolingo ya nzambe auti likolo akitia wana se bolingo ya nzambe alati nzoto lokola se moto bolingo ya nzambe amatine kulusu afuti nyongo nanga yango dans ma vie je ne combats plus pour la victoire mais je suis victorieux. Il y a 2000 ans à la croix, Christ s'écria, tout est accompli. De l'obo komona, entre bomo ipeku, fanani ako gagné. Nazo bunda te pona longa, kasi elongeza katinanga. Bolingo nzambe oya lola, yangonde makasi nanga. Nazobunda te pona longa kasi elongeza kati nanga bolingo nzambe oya lola yango nde makasi nanga longola Yesu omonanga ndenge nakobeba longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba longola
Kenaya. Kanda, Taba, Ikote. Sensi. Nganda Taba. Fenenene. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision. Dans cette émission Excellence présentée par Scotty Kabalou, la justice de la presse, toujours accompagné par le professeur des élèves Cédric qui réalise cette émission en très bonne qualité. Lui c'est un héros dans l'ombre. Donc avant de tout commencer, je préfère aussi saluer mon boss, lui qui est l'ingénieur Raph Ngindou, le boss, le coach à Congo Promo Télévision. Nous sommes avec un artiste, lui c'est un soliste. Moi, parcours il était chez Weranson, chez Bill Clinton, il évolue actuellement. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler parce que Bill a pensé qu'il y a un passe à nord, après qu'il passe Moro à nord, après qu'il passe à ça l'album, il y a orchestre. Maintenant là, on va essayer un peu de parler de ça. Il est à quel niveau avec le studio? Est-ce que ça évolue? Est-ce que Bill aussi le soutient personnellement? Et avec les à côté dans la musique, parce qu'il y a des gens qui ont provoqué n'importe
n'importe quoi sur son nom Maya Kamba, mais il a essayé un peu, il y a qu'à recadrer on a cette émission, donc restez vraiment branchés sur cette émission. Et je profite aussi de dire bonjour à mon oncle Pablo Kayembe depuis la France, depuis Paris, la France. Papa on a Paris et Prinsley, donc on est ensemble, et sans oublier Madame Léontine Moussouamba. Mon pote Patrick Losso en direct des États-Unis, parce que c'est que tu fais pour moi, pour cette émission, et dans Zama Pambolayo, donc on est vraiment ensemble. Sans oublier Rodrigo, donc Onzola, depuis le Canada, on est toujours ensemble. Maya Kamba, bonjour. Oui, bonjour. On a habité parce que Yosa instrumentiste, la ligne entrée dans les lourds, son morobo, BTP. Et c'est pas ça dans le monde entier. Et puis tu vas essayer un peu tout solo l'année dans un micro psycho. Donc comprenez, on est avec Maya Kamba. Bonne nuit en santé Maya Kamba. Oui, santé pépélé par la grâce de Dieu, calme et dali, tranquille vraiment. To beta maman dans le solo, to kota vraiment na kati ya ma solo. L'autre fois on a suivi la télévision quand Ndenge Zalara ou annoncé public au balingara patron de Bill Clinton que officiellement. Après quoi album, on a habité qu'en est-il de cet album? Est-ce que Bandi Dia studio, tu es à quel niveau avec cet album? Donc moi nous va pas sur Aliboso Bota. Oui, merci. D'abord, premièrement, on remercie nos leaders Bill Clinton na opportunité au apesingana izalaki chanson mais et comme album. Na ko remercier, merci beaucoup. Na eloko kitoko apesinga opportunité monene apesinga pour ça album, donc c'était pas facile, c'est vraiment difficile. Mais nazo bundaraga na makasi ya batu ba salisanga na mawaya Nzambe, donc j'espère qu'il est bien. Mais niveau studio na minute tous en étape de programmation. On a 4 titres. Dans a 4 titres, titre album Ezali, attachez votre ceinture. Donc attachez votre ceinture des titres album. Nous avons 4 titres, nous avons une chanson auto, une chanson promotionnelle au banda. Et ça, il y a Guylaine Dongala, Aza Vina Bisso, Aza Vina Ngamoko Salisa Ngamingi. Yango, on a préféré dédier chanson à Guylaine Dongala. Donc, à bientôt dans quelques mois, si vous êtes sur les marchés, vous allez comprendre qui est Maya Kamba. Et attachez votre ceinture, déjà, ils ont titre album aux lancé n'habite le ngolo banini na parce que déjà ni titre album et derrière idéologie morobo aux philosophie album le ngolo ba mélomane wana nyonso non par rapport il y a titre album bon na ina ça va mélomane tant que tu en avion bateau bazwa chanson que en avion tant que tu en avion pour nous décoller parce que surtout quand on sentir donc ça dit les albums na liboso nde na bandi na kembala moko. Dans le sens où je pense que le message est tellement positif. Et s'il faut rappeler aussi que yo betara solo. Parce que l'album en haut, mercenaire, mais là yo Billy Mtoye, bien chanter quand il y a orchestre, tu vois, c'est un peu de triende pour Melo Banzembo. Bon, en tout cas, l'album n'a moi mélange. Nga mopé na zana ba place musuna ko intervenir, ba place musuna oyemba, ba place musupe singana sa pa animation. Donc ngamoko mais o ezana no important na minute to banana rumba auto yemba na Bill Clinton yemoko même la carte album vient na ngamanda chanta ko intervenir Shaingenga ko intervenir Shikito pe a ko intervenir
Donc c'est ça. Bateau on s'en a bon va featuring bangwana mais oyo wana tikal to banda to banana na groupe na bisomoko si matosali générique na groupe na bisomoko oyo tikali to go benga moi batu mususu ba chama boko. Ouais, mais il faut rappeler aussi tout la biso parce que tu es Bill Clinton parce que au sein de combien de temps na Bill Clinton? Bon, j'ai fait 7 ans à côté de Bill Clinton. 7 ans depuis 2012. Depuis 2012. Tu dis que Bill est trop fort dans les Italiens génériques mais rumba nae donc a pesaka nae mais na ndenge pe na ba rumba pesaka et pesaka ati na ndenge ki a fa betaka rumba so yo ba garde-fou nous aujourd'hui parce que tu évolues au sein du groupe Bill Clinton yo beka oyaka na générique belé parce que proposer ce rumba mo fait en titre promotionnel quels sont des garde-fous personnels aujourd'hui que non au beta rumba mo ba programmation mo ya bien rumba mo ya bien ba mango bien po et ça peut makam. Bon, en tout cas, le coup de ma bé, on a des musiciens, on a des artistes. On a vraiment artistes. Moi, il faut aussi la différence, il y a musiciens et artistes. Bill Clinton, bon, on a des artistes, on a des grands artistes. On a animateur, à quoi boiter pena rumba, c'est tout à fait normal. Mais ça, on doit féliciter pour abeta rumba, oui, tikala libela, Claudine Donzoka. Atiela ngo maele donc, on a pena banana rumba, donc ça dit son abandonné na rumba, c'est que non ça a jeté pour bateau ba beta rumba bazali donc faut na yapi donc on monaza o tia pena ba garder fou pour tant na ya makasi. Parlons un peu de ce sujet d'actualité qui était la mort de DJ Arafat. Tu as eu témoignage j'avais une mission mususu qu'on n'a pas eu cette occasion en Roland mais par rapport à honorer DJ tout le monde dans la télévision là où le DJ reconnaît Bill Clinton comme son mentor et puis on pense que dans un moment il est encore en Côte d'Ivoire qu'il y a une délégation avec de Fali, Kofi Olomide et tant d'autres comment on n'a pas trop évolué dans le niveau on a grand et Afrique bon reconnaître personnellement et ça la reconnaît. Bon personnellement avant donc na poussa na no pembeni na za la TV ti na poussa na pembeni na ye na monaye to travaillera to fandara en tout cas à grand na musique congolaise aza vraiment grand aza grand vraiment na musique congolaise ndenge to lo babo donc aza artiste moko il faut batinda gaming na ba festival aza mingi moninga tina kota na orchestre na na ya te côté to beta concert moko bobo na wende batonso ya batindi invitation so beta mingi ba festival ba concert en plein air wana isa ba concert au place ba yeba ka artiste pour artiste mingi mona raso ba tie bango ba beta ba concert quelque part ba binga na bango vous comprenez to Bill Clinton c'est showman oyo to beta festival moko festival Amani ba pesa e combo na mindele les rois du show tant batina podium chicken ja fakolia beta fakolia mystique beta mettant bilayat gang hélicoptère public et téléma donc azana ba savoir faire moko makasi pe azana ba capacité ayebi chant ayebi note donc ayebi vraiment pena makambo vraiment nengoza parce que to senti au pe que ebi so ki na kat album au sala animation ya kama ba les gars aujourd'hui pas Bill Clinton tout comme pour ça l'animation ou intervenir ou yemba na habité magamba o lingo memela biso nini bon avant la bande beta guitare nazara animateur kala je crois banona 9 banona 7 nazara ça animation bon bilo moka net ya ba palenka kala mo meki chant maintenant on a va prendre guitare tina tika na guitare donc ça va biloko yo za ba surprise dans la carte donc on a bisango yo za ba surprise mutasala ngo za kala makaba à ça l'animation ayemba abeta na pile face donc on va sous na osalango donc bat boza décidé donc bat boza décidé donc base la calme album nga vraiment ça na mamba solo et ça na mayo toti mais personnellement Maya Kamba aura problématique tu es bien mais qu'est-ce qui s'est fait ces derniers temps on attend des solistes et plutôt un soliste et personnellement on a mon équipe il y a des pianistes avec Tarani piano des gens qui te reconnaissent pas facilement apparemment quelque chose se passe entre toi et Marc Aouz ou bien bon Marc Aouz c'est un frère hein alors frère nanga c'est frère ya maloba mais en réalité parce que Marc Aouz a loba on a frère na été personnellement bon net nga na nga mona takimbango
na zaka na mabe na moto te na linga pe problème te na finga pe moto te na tumbola pe moto te so oza na oyo yo oza nango ya binga na za jaloux contre ye nga na tobeta orchestre moko te towelela mwasi te tosala ne kopa mbongo te place ya kinda ba matolo nga na kindaka te nga na bato na nga oyo basalisa nga na ndenge na nga ye pata na bato ne na bakwena ye siko nga na oza jaloux ya ye par rapport à nini par rapport à Bakar, la Russie, voyager bino peut-être mal là banini. On a un visa ici. Il y a mois passé, na quête pour na sala mamba rentrée scolaire bana so ba 6 mana okende. Donc on a blo pamba. Ba voyage, ba so tel ba tomba ou voyage après ba quelques mois ba comment le ba tamba boma. Ba comment mystique, ba comment ba tumo mystique. Donc nga na kini na kina na mikilité mais na garde structure na vivaga na boko la batu pe na boko la ba shege na nga za so na ke mission na ville fona za na mbongo na kabila ba shege na salisa ba shege na songa ba les enfants de la rue yango monitor msusu ya banga nga na zo banga na ba initiative na okoza na mutuka mais oza tono vide na yebselo moko so 8 tono ya vide obeti linzanza elela makasi nganga mais so tie mai na kati omona ngane toko kokana te nalobaki déjà jour wana ye avant ça polémique nanga faut apprendre musique mais abetaka to biki marque vous abetaka ba disque belé pas faire rigola na ebita apprendre sur musique ni en plus elle a DA elle a directeur artistique da Jet Set wana sa beliningi apama ba epave wana zomo na zebisa belilingi mutu msuba cheka kana babambie kombo yeke o yazaneka elilingi apamba les frères nanga fabrica ça ozoemba donc azaneka epave azane epave moteur izate le moteur do bateka comme étiquette abeta te Olivier mtabeta kabeta ba disque na bango Olivier na ba Davido mtana mona yo landaki abeta ba blog abi etala moni po palo ba ko beteloko fo lo baki ate mutu asale so arrangement mutu kingandi to za DA fo za mutu do ça dit obani ko arranger ba chanteur si oya na ba musicien biso to bien ba instrumentiste ou arranger c'est ça qu'on appelle DA. Donc idée yango changer nango to comment on peut mutu mso ba pesa combo député aba voter au député mais amona na on était côté ba voter akenda na ye aliara ba mbongo ne na nenga luenge ozo comprendre mais babamba eka komboka ya pamba mais misala au salati ndé mona ye okoganga tamso tambo na karama ozoli na motoki tamso ya baninga tamso motoki ya baninga bana bango pembeni yango ya zoli tamso tambo na motuka peut-être était par hasard tu as annoncé Coco dans l'orchestre à faire rigoler tellement il pour ta talentier c'est pour cela habite qu'on a créé guerre qu'on a créé moi le roman bonama en kamba pour ta pe maroya koto te parce que ya par rapport à bon côté on a boule ya okima bilo benden parce que moi il ngana pas mbaté ma kamba c'est on sérieux. Bon, en tout cas, le Kouta Mabe, il y a son atelier à Zande jaloux. Il y a un jaloux, mais il y a un vrai jaloux. C'est parce que Moutoulo a frère na yo. On a frère na Azan Nigérien et Azan Aniti. Mais auto que nous la nonine, Tobeta Korke c'est mon côté. Dans l'année de Nama Bioté, Yazana Kopanate, on a sollicité Nenini. Changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 ya ile na 2019 koli mo yate oyebi ke ile esa na pas agence eza ka moko on a déjà mwana njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les opérations likokomate mbala moko papa ni les akule JB service et ça kaka on est ça oh mais ça ce soir usanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la carte ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya terrain moko za wana ya football odinte maman odinte ayenzi la moko na biloko maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi to za a pona vino to sa musala pona vino anja munderite yele mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Baïla yango moni JB service
likolo ibatu bazo lubaka leka kapa foideleo umida Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Au chrétien, yenda baninga mabe. Abi amono angana ba station te, amono angana alimentation te, amono angai na nini? Amono angana station te, amono angana alimentation te. Mais toi kuta anonde. Donc ba alimentation tout au manque ou ta kota kuta na ba tout ayebi. Sauf yo. Anga te na aéroport. Donc nga sona ina voyager fona bengaye. Yaka to voyager non tela moko. On est malade. Mon bato bongo foko longola bona bakese. Na yeb sa vena nga faire rigola. Na on la s'appelle Lelo. Faire rigola aux grand chanteur. Pe aux bon musicien. Hein? Neti biso bato alito itoye pio. Oye marana ba mzolidien o kendara ba pentatonique. Luka ba guitariste o ba na notion. Dozana coopérateur o abetara ayekula tana ina o dana notion e botanga portrait. Et solfège, c'est très important. Mais quand on a mutu otato finga rabatu pembe na yo et loroté arrangement ayebine basala raté et soit guider à kene poto sali arrangement le ginate vo to beti somo ba betelio o beti na hote misika bongo to boyi yango netanga na yipsa gege yo no da boy tambolo no na mituka mutu ma pesa un exemple jour on a besoin big temps maison mère bandaki oyeba ministère ya BCBG basala maison mère balempe la bakalu mais kakutu te tala basala bango boy na ba Mercedes boye mais lelo to suka misu bafana na poto mais bana wa maison mère mingi ba sa carrière hein balobi zanga mbongo zanga no nini mais zala na notion na connaissance ngana ndimi nanga neti boy na nga piéton nga mutuka sina teka na lingi suma kama mituka te na za sona mabanga charge ya carburant kokate atuka lukuta mabeso pona bato osalisa nga bato basalisa nga ngane na bwe na njili ona na bato basalisa nga belé na bena bato msuno kina zuika bon na komu ko chata msu carburant erneus on a kena chepe 10 litres na tamboli mais on a ngeza ba projet na ba projet ya disque na nga bato na teli banzembo ono yembela na si batelenga mutuka na maiti achelenga mutuka na mai pona boya na ngakolo batelenga mutuka solo ngana beso car fo za car solo tant yemo pena moni boye ate mutu anelo kwa solo ngana na kimbambala kofinga baninga na vieza mabe so yo zanango malam so muninga zangi metali yo vina ngana yo kokokana te e kokona pourquoi ngana tine na boye ngaba sokola na maya kamba mais pas luka moya ba sokola na maya kamba bando beta na studio batum so singa fo ba sokola na maya kamba 3 fois kuna ba sokola tu ka liboso bimi tu ka mibale. Donc mambo bakenda no makauz abetari na studio te mutabeta na studio eza nani eza vena biso nani Olivier Chimanga donc makauz ani elili ya mpanga donc ya plutôt elilingi ya pamba sona rolo ouais aza elilingi ya pamba aza ticket
abetaka te na studio babetilaka ye bato na bango mo neti nga lisolo toyokanga wapi na orchestre na bango mo bato orchestre na bango bato ayo mutu na biso abetaka te siko tosala ni bakonfirme yango mpe ke mutu na bango abetaka te siko tosala. Mais s'il faut parler tosonga na album na yo question mo elinga na mutu bapesi yo album serrez votre ceinture mais oyebi te que au départ ceux dans ba chanteur ebele ba kita ba orchestre na bango certains et ça parce que bapesi ça bango charge d'album et comme mara que aussi charge bandi programmation tant comme un niveau moko boye pas yo na leader esimba souté donc faut kene donc on pas Fali Kofi Olomide apesa Fali album en direct na face B donc on pas Abraham bapesa répète pas ça non tala lelo donc vraiment belé est-ce que ozo bangate que album va pesi yo est la base de conflit ou bien base de séparation entre yo na Bikinton? Non nazo bangate soka andimaki kopesanga c'est parce qu'ayebi ki Mayankamba za garçon mo humble abomba pe mabebele bola mo pesalaka zolanda mais album ego langwisa ngate bon mabe ezanga na ngote mais so mabe zali to yebaka ndenge to arranger c'est ça pour que ça la paix disque papa le tomba ça la combien d'albums na OK Jazz alongwa te abeta be album sous Franco Beti mais album les écoute en até ya lutumbe ya likolo mais et dérangeate et ça les lode pourquoi ya biso et au déranger non et ça ne ba gêne ne ba na moi vitesse na ba mo ba ga téléphone na sala boy na zongisa ngasa liseta ko tabi Clinton na umeli na patience mukolo mote na longwa mukolo mote na sala boy na zongisa boy mabeza la trop bola mo pezala zongo prendre donc maîtrise que to loba trop to continue sous koloba parce que la question venez à moi belé mais toi on a besoin tout faire un peu na musique parce que Makamba tu as vraiment des œuvres au peno beti banakin yo binisa mena banakin to yebi vraiment je pense que les œuvres peut parler à ma place dans Menito. Mayakamba, je pense qu'il faut comprendre cette professionnalité. Donc, sérieux, la nenga musala. Mayakamba, yo kono guitare wa bien na monton na nenga guitare. Ngai na ekola guitare et pas batebele. Na zo vraiment temps ekola na professeur Sancho, na travaillé na professeur Jean-René Balekita, muto a forma ba Sindi, na ba Meje, na ba Chimène. Veona na travaillé na ye donc na zo pena temps ko fan na mingi place na ngina reprendre guitare vraiment place na ye bande ba betara do majeur 7 mutalaksanga ba diatonique ba biloko wana nyonso mutalaksanga ngo Jean-René Balekita donc c'est un vieux à moi donc je salue là où tu es mon vieux à côté des États-Unis donc vient en Jean-René Balekita à travailler sanga vraiment à pesanga discipline et au moins na discipline tilelo on a autant la discipline la musique église na yango na musique wa to benga profane c'est ça mais ko beta personnellement
to yebi ba soliste belé ba lekina musique na biso on a vu ba vieux le roi ba Flamme Kapaya ba Olivier Chimanga po tanga ba kombo na bango wana si faut na musique na biso ya lelo bien la musique na biso classé au moins 5 listes au pena que man kamba ebi que non au mbiaka te au pena au bosser ah ba zebele ponga na yoka ba vie na yoka ba yaya na yoka donc na yoka ba tuluka ba chéri dia lungana na yoka ba papa luka ba Givano na yoka ba vie luka ba chéri dia lungana papa Givano na yoka ve Popolipo na yoka ve Manwaku na yoka professeur Samunga na yoka ya Rikos donc na yoka ba tebele na yoka génération na yoka pas montant ba monter bon génération na ngana c'est planète na guitariste ya Harry Papa, frère Harry Papa, pasteur Atoms. Pasteur Atoms, c'est un guitariste, c'est un guitariste, et pasteur Moïse Mbie, c'est un guitariste, et frère Mike Kalambay. Dans la maison, mes personnes qui c'est la peine à toucher Makaba, à peine à toucher Nae Kitoko. Si on n'a pas vu Sophie Regola, c'est la peine à toucher Charlie Solo. Si on n'avait pas fallu pour pas, on a eu Tyson Mbiaka de génération à génération, Azali, na Kendasu, si on a que na Kiltira, na mon rappel indice Nikkei, mais il y a un peu de makamate vimingité, il n'est pas travaillé bien, un bon guitariste. Donc c'est ça, bateau vraiment na yoka vraiment mingi vraiment bangwana. Ok, je pense que tu réponds vraiment à nos questions, mais to mona malamoro boye na Tony Koko na succès des stars bu kriya mo lo moro boye elo mo live au betara mais maya kamba so ba sengilie betela ba musicien betela bango lo moro boye ndenga bien ba yemba yo kendara libanda obisa faut chanter obisa ba demi-temps au moins yango ne lokelo na base ya makamba conflit belé mais ça qui un guitariste faut dans la notion ngana koza te chanteur soka ya singinga betelanga bango ba mesane logo soko ye awa koyembela ata 50 chansons na minute ayembeli yo banze mono sa silisi mais neti soko yebisinga betelanga chanteur moyen neti betelanga sona betita obomi awoyemba nete wana komusina lobe ya alo chao token de wapi yo bote ke on basa makambo donc ba belle ba ina maya kamba pour la makambo zoro bwana ba chanteur na bisonde balingi ko apprendre to bi kala soko landi musique soko landi album lo waki kusapimba we ranson je crois ayemba ba salsa ba beta pe jazz yo moko oye bit nenge bataka tampata tumbo ali ko basangu ya pe ba wa yanga kusenga boni mbisi mwana mama olanda ke ba travailler ba na notion mais lelo ba jeune ba ye lelo comme ka petit mozo le kana na balabala aboka gote aza musicien to meme na mouvement ba diene pe na mouvement ba duye siko yango moni art na biso sa nini musique comme ça nete ekita mutu a mesani kana donc sur les chanteurs bon ils blues hein? Non pardon ils bossa nova Zolanda chanteur mususu o azabana na noso ka imba wala bajida bibwa abada bobwa bibwa mais mutu atana noso to mona banda bando beta misuka do beta ba oye batasana yo moni na ba test o le kana ba orchestre sala nga passe Olanda na test boy ba si chanteur test kaka 5 minutes 2 minutes o ekoki public pe to zui yango musique na biso to kufa na mamba na to zui bozwa mutu atana notion
Non, par rapport à ce que la musique n'a pas lelo parce que yo ont les toyi, on monta sima, binonde bena boka ba chanter dans denga lelo. Est-ce que les musiciens ont na bango lelo? Oh bon ça va succès ba Fabregas, Fally Ipupa de King, Ferrigo là le padre. Bango tout na génération ba ça ba succès lelo. Est-ce que yo mozoka ba travailler ou bien ba na onana ba ça la ba nini ba plagiat, bien ba travailler pena. Félicitations à Fally Ipupa na yo kaka yemba gamme de 7. Soroyo ki banzembo Fally Oyo kezana na mélodie makasi, pesa na mélancolique. Fally Ipupa en tout cas côté mélodie ayemba rapé ba note mususu sentir pena que Fally akei. Fabregas même ngana la lilingi apamba lilingi. O Charlie tout ça nani basse nani arranger album. Voilà. Hollanda. Donc Fabregas félicitations. A changé peu la lignée. Maintenant ba leader misusu master misusu ba telemikaka. Zolanda ba telemikaka pour rien. Même sous ba osani ba aucun. Et on il faut pas apprendre musique. Ba tikaka ko mela ba mission na bango mbongo. Que musique e koti bo leader obeti concert obimino ba libanda o koti atana notité bana musique banaki. So concert sili pas aux mbongo ke nango OK. Mabe au bosani bateau travailler na bango. Pour leader so ba tiki o mongo beta musique. Donc ça dit faut en orchestration. Aux anaba musiciens, chanteurs, banani, de bobeta musique au côté la raté zoa binobo. Mais tellement kana et les trop. Donc choix exact. To comment que pena rythme ma musicien va combattre matolo, muso comme sera fingité à oliati. Je pense que tu as vraiment répondu à nos questions. On a habité vraiment maman dans l'Ikamboyak maintenant cet album au Bapesio serrez votre ceinture au rappeler Mélomane tout batalayo. Et au PP numéro parce que on a besoin de numéro maintenant souka nous préféré on a désannoncer la tchelora micro au bête au moins bakala papa le tout mo bête on a sec de star wana donc tous à peine besoin on m'a cassipé bête ba biloko ba papa le tumba ba yebi ma kamba après ba flamme kapa ya ba Burkina Faso na minute yenda zalaki na G oyebi tant on a betaki partition au flamme komelanga nazo pe ba encouragement ya ba grand guitariste on a betaki logo. Oui, et là on a pensé qui makambo yangwana avant na pesa escalator. Olandi talanzila na kindaki. Ba félicita kingai. Yango na encourager na oyebsa ba master. Bon travailler, bon apprendre, net frère nanga oazo finga batuana. Il faut le ba comme on a bien Marcaouz. Nanga nando kombo tangi wana. Hein? Na âge soko tali alongole kotibo komona asa vraiment na sanya. Mon apenaza pena libandola sike moto ajizo sanini e pusana zoko pana donc akoli pembeni ya mutu moko tango koli pembeni ya mutu do eliko lo ba foya pena quelque chose yo zokola ka pamba ka bo kola ka pamba do ganga mutu muko mutu ke kufotika na makolo wana ikoma bana ngaba banomemena nzela papa kota ko papa bana ko bete papa bana ogangela mituka. Si papa bana kufinga batu na TV boso mutani na 5 pa ya lo ba na 5 voitures boso mutani na 5 voitures na ye pe na lo belango tema ya kamba boso mutazana ba voiture oyo ya ye pour na famille na ye en tout cas to betela ye maboko
toko féliciter mais soko za na mituka poya o critiquer baninga en tout cas wana lukuta mabe nzambe muto ko diminuer nzambe tanga ko diminuer ko position na mabelo et que comme patient et comme bon ma yakamba chance dans muta mawa ko salise mukasuka tamza te frère nanga zwa o na tio na etapo na ndena na salisa ba shege na sote melata ji o somata li papa la gomme o somata pour la 1000 francs c'est ça ngana kana muta bolingo mais au kanga na yebsa ye akalikila ngate na mbanda nete to niveau moté il faut apprendre faut y ko la jazz ne va beta musique au monde changer ba couleur ba ko senga eloko obimisi moi couleur moko bien et au sala bien mais ça te ko botika la kana bade comprendre donc et au pesa pena ma be fort soka prendre à comité na ba niveau ba ma ya kamba wana to ko swana olobelinga makama musala mais soka mama mutuka zéro nazala baninga bana ba mituka bateka na ba sende misupe bana on ba fanza na bandako mais na boya ka kotungisa bango na dara na tina biloko wana ti ongana na ngo susieza na sisa studio na ngana o sa disque ye ba pia genzembo na yoki nzembo no na barti na obandela bien na yoki nzembo ne na barti nazoka banzembo ba bina filet yelo bilobia mais ye na yoki nzembo na eti sala effort nzembo no ba yimba ngo na bar ba chéri ba sepela nango nde yango epesa makambo donc c'est ça mais album nanga na mawa ya nzambe na osenga na tata Kimbangu asalisanga ponga na mona tata Kimbangu atikanga te asalisanga apesanga makasi pe abombanga po batebele pe ba osepatine na sala album apesanga makasi akokisa mission nanga o yatinanga na mokili tina suka donc c'est ça pour nos clore bato a poto bana poto tout Natacha Paradis maman arrangement disque zoya kala mingi te yo kutuza no calme vient nga maze mpunga oya sombelanga ampli oyo azana Londres maze mpunga merci beaucoup nazo zela ba système na yo pe na bosani lisusu te Jaël Maccabi na Paris Jaël Maccabi joyeux anniversaire ya bébé Neza lelo donc anniversaire ya bébé Dalelo ba joyeux anniversaire na mwana Jaël Maccabi zala calme disque zoya to ba na chanson promotionnelle ezoya oya Guylaine Dongala mutanzo mbela nzembo za Guylaine Dongala aza prêtre moko boye azaka na Paris yenda za na makambo yenda za na masolo zo comprendre Guylaine Dongala za no calme ve o sepela nzembo ya ye mo ga yina nzembo na ya ayena nzembo ninga na boujonka nga moteme na ba parole nanga to ki nzembo isali bien donc episi makambo Gabi Wabelo pesa na nzembo na kata disque ser na biso Gabi Wabelo kala mingi te bozwa disque bo sepela donc bo mona na différence ya yenanga ya mutalibandi na mutabalox ke eza na mamula ya bi mutabalox wana donc yo pe mutalibandi donc nzembo nonga na yo kyangote donc na yo ki te fo yekola kenata ina akotata centre na ina apprendre musique et ozala malamu ça na pe bi oleka na nzelo bi ke loko ngam na betango mo yo ke loko ebi bina ke ngate na betango mo pe na tevo tchelengo makelele o tchelengo pe polémique o gangela pe bat o ngana zabo ngana beta zenit o beta zenit te etali bisote beta zenit na zenit ngo betani okoke pe zenit to telemi ko na guitare no to baluka kabo zo comprendre zenit c'est le belange le côté France na tina ku te ko potoni et ça important na carrière mutu mais biso tant to apprendre musique na classe. Qu'est-ce que la musique? La musique c'est une art combiné de sons d'une manière agréable à l'oreille. Balobate ko musique voyage na kati wana kosaka ba petit wana ngati Holandi ngati pour nous clore na opesa numéro na contact pour na batu nyoso bana posa contacter nga pour na encourager nga
pour nous soutenir pour na disque na initiative na ya osal sabashege. Mon numéro c'est plus 243 89 66 48 581 plus 243 89 66 48 581. Donc au nyonso azana poso contacter ma yakamba numéro na pesi yangwana. Donc pe na remercier site nabino Congo Promo TV. Merci beaucoup na ndenge boza ko soutenir ba artiste na ndenge to ça l'échange wana et ça la peine bien côté ka ba artiste ba tuba s'abonner massivement na site oyo internet Congo Promo TV. Donc bo s'abonner bo ala décider donc c'est ça. Naza pe na batunanga o basali sanga lokola ma diva GTT o na benga lipasa ya vena ngai Gilendo ngala Madiva boss Madiva GTT ambanga mabe boss Madiva donc 3 fois boss moni ya ganga ngala na ba patron so ba chef ba somelinga lupango mais na boya kananga zonga pa pena zana honorable mwazo salisanga o apesinga ba terrain kala mingi na tonga pona osala ONG na ngai honorable Christian Matata, honorable Christian Matata, merci mon vieux, place aux Ali. Merci beaucoup. Na bananjili nyonso o ba soutenir ma kamba po ngap na nanjili na soutenir. Ko banda quartier 1 na quartier 13. Bato anjili ba soutenir ngai, merci beaucoup. Zamba Sal Sabino pour na simplicité na nga. Donc c'est ça. Pe nazana vient na ngai pembeni un prince en kamba, vient na ngai Gilles Kiaku, papa na kimpavita, un prince en kamba Liverpool. Un prince en Kamba, donc yende mukolo masolo vient na ngai wa bombelanga car na ngai pendant une année à 8 ans. Voilà pena vient na ngai pena donc vient na ngai wa conseiller nga trop. Donc on a bien quelque conseiller artistique nanga asali sa nga trop aida nga na mambebele a conseiller nga. En tout cas merci beaucoup. Baba Telaï passe à l'Isaïe donc na remercier pena bino donc c'est ça. Okay, merci beaucoup. Je profite aussi de dire merci à tous ces gens qui nous ont assistés dans cette émission. Mais il y a un presse en Kamba. PCP, merci pour son assistance à cette émission. Sans oublier Pablo Kaembe, donc Madame Léontine Moussouamba, mon ami Patrick Losso, toujours dans Mambosa. Donc merci beaucoup. Et abonnez-vous massivement sur Congo Promo Télévision. Notre numéro est là. Veuillez contacter Scotty Kabalou dans cette émission Excellence. On est vraiment disponible. Donc WhatsApp, appel normal, on est là. Donc bonne suite de programme sur Congo Promo Télévision. Mais au Chitera, on a Somoroboui. Il y a Mayan Kambapo et Zagitoko. Inch'Allah.
GPX nde makambo louis eza nde yo mengaiti oyo ezali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Bongo te Willie, bongo te toka ma jolie na lelie. Willie etoka na sengi pardon kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner Bosomba Décodeur wana mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. Sepela TV na bandeli bo Sepela TV Décodeur à Sepela TV ba chaîne tout ya Kinshasa ba chaîne tout ya Congo ba chaîne belé bouquet na ipo tout sur les nyonso ba clip tant aux autres na bozotan donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie à Sepela TV.